benga kinga soki mama kupaki soki na eza pasi te yo oza mokonzi ya bato ozokokamwa bapesi yo confiance mama na ye akufa ndenge na kufa oza incapable ya koparticipe ya pasi mais baposibilité ezali soki toza organise nabandaki déjà konégocie si nanégociaki na certaine babengaka bango ndenge nalobaki awa mutuelle po tozala na mutuelle oyo ezali te mais d'abord ngai nde nakopesa d'abord exemple soki tocrée mutuelle wana ngai napesi d'abord exemple après nayebisi bino ndenge basile asalaki te moto na moto akontribue pour que soki moto aza na problème organisation ya bachef coutumier epesi ngambi famille epesi ngambi soki chef coutumier akufa après 5 ans po ezala na baresponsabilité na biso nyonso tozali awa tokamata kor na ye ezomona mboka parce que moto masamba okona bango awa eza soni eloba mobutu alobaki te soki okenda bamboka mopaya ngai naza vert mais soki nalakisi bino bana nanga bakendeki kotala mama na bango so tali basimetiere nyonso wana propriété lokola na kati ya ndako maintenant sikoyo biso toza bachef coutumier e tozokotala bazokotonga baimmeuble na likolo ya bacimetière mais soki toza na problème tokende kolela na banani non je pense que makambo nyonso wana ifo ekamata Très bien. Sina lobaki natuni bino botoni mingi merci parce que oyo bosali ngai okoyeba te ndenge nakoki na parce que omoni bato bazoreproche nga mingi baza na biso depuis topesaki bokonzi olobaka te tozoyoka mpe tozomona mpe likambo te ezomena alobaki awa bato oyo bapekisaki ntimo Tshisekedi wa molungu notre président oyo alakisa biso politike mokonzi ntango okende na conférence nationale souveraine koloba eloko moko te lisusu tosalaki misala parce que yo koloba kaka donc ntango yo olobi monde mpe endingani mpe ezalaki koleka bongo ntango Tshisekedi aza koloba biso tozali kosentir yango ntango eza kotina biso na bambassade dans leur pays les gens le travail s'arrêté tata wana koloba nini mais un chef qui parle pour parler valer esila eloko mosaka nakokoyebisa bino d'abord merci oyo nyonso bolobaka mokolo wana oyo ezaki na kati ya peve wana ekosalama olobelaki ngai moko nalobaki yango nalobelaki yango na mokonzi oyo batie inspecteur général nayebi makambo ya esaki ngai sika tia ordre batia ordre na environnement ya bachef ils vont retrouver bavantage na bango nyonso oyo belge apesaka omoni mbwa aza na makolo mingi na kati ayetiaki bino awa te biso tolobaka okanga moyibi fokangela ye awa okangela ye awa parce que soki asali boye ifo kotikala moni soki oke komona bamodi estce oza na document oyo estce oza nazotala ye kaka mais yo oza nkolo mabele te mabele oyo oza nango oyo
na bandako oyo nyonso administration evana eza bankolo mabele bazali mais nakosenga bino kaka traité de patience ntango bientôt nako recevoir bino na honneur oyo kosala ngai nazosala tozosala po kaka aye nde nauti koyebisa bino awa ke makambo oyo président ya Burkina Faso azokosala ekutaki na monoko na ye conseil ekutaki mpa na ye na bachef coutumier moni natendaki bino bafoto moko oyo bamonaki mosusu omoni moko aza kolatisa ngai poso nkoi aza chef coutumier ya Mali ya na ye moto atongi ndako oyo bachef coutumier babandi kende kotangisa bana mike kurte coutumier na bango saka bino awa soki bino moko bozokende na desordre bokozwa eloko te parce que chaque fois soki nakutani na mokonzi ya mboka malchance soki nakutani na ye nakutanaka ne mingi te mais accident soki esalami nakutani na ye alobi mais yo mpe mbuta po abengaka nga mbuta yo mpe mbuta basi na yo mpe desordre mokolo nini okobimisa bango soki bango desordre wana eza bino moko bakonzi nauti kolanda yango awa chaque fois bato moko boye basali audience na bango bake kotala ntango bakokekana komona bango. Cette fois-ci nous devons mettre fin à ça. Ngai nayebisaki bino boye mais Tshisekedi aza koyebisa biso oyo atangisi biso politique oyo alakisi biso politique sita tala soki oke kotala parce que ye ayebiki nazali kuta bato amoya soki epa na ye apesi yo moko kamata yango tie na possession de voleur mais continue lite moko oyo ezala bato wana so babeni bino bapesi bino moko okamata yango boli yango mais boyebisa bango ko bankolo mabele eza biso fo bosala mosala makambo bosala oyo biso tozokosenga sinon tokozala d'accord ngai nalobaka toujours na meme oyo balobaka non bachef coutumier na wana so topesi bango bachef coutumier bakolopaka bango te mais un jour bakoko bakosala oke bayebaki bachef coutumier baza na droit ya patron soki nzambe asali kaka tokutani na mokonzi ya mboka lisusu na cadre mena oyo ekozala ke no toke na baninga ayambi biso yebisi ye yebisa ye mokolo mere wana nakende kosola na ye etanke porte parole ya bachef ntango na korecevoir bino bientôt nakodikisa ye toza deja na kabine ya baavocat badoléance nyonso wana bakokende na kabine wana je me suis déjà organisé. Na Congo central ici, chaque ville est un avocat. Ce qui va chef coutumier, va avoir un problème de m'appeler. Ce qui me reste, ce qui sort, pour ne pas dépenser trop d'argent, tout ça peut n'engoter. Au moins, et qu'on ait dans la province, tout ça, nous allons na yena poto. Même il y a aussi comme on a petit wana, il y a aussi la maquille micro. Na Burkina Faso. Eza idée ekutaki na ye soki olingi peti wana asimba mboka wana asala confiance na bachef biloko wana baparlement wana aboma yango. Les véritables parlementaires sont les chefs coutumiers, sont les secrétaires. Ce n'est pas qu'on ne travaille pas, nous travaillons. Mais biso bato toyebisaki Tshisekedi na conférence nationale souveraine koloba te un chef ne parle pas pour parler soki chef atelemi aloba cela veut dire que likambo ya koloba fo esala omoni. Donc moi je pense que badoléance nyonso wana fo kotiango deja sikoyo malgré na ndenge naloba ngo koresevoir na koremercie bino mais sala yango tokende okotisa yango na oyo mokonzi ya mboka wuti maintenant pour responsabiliser azali inspecteur général territorial ya monsieur Beya Kongolo. Donc je me laisse pour le coup là, je crois que vous dites réponse mais na mosusu nani comme ça des raisons que et bala pe na ngamba ba boyi mama wana na moni azali maintenant opinion pour le baso des kitoko
tous les amabés, s'il faut changer ou ne pas changer. Après, le président de la République va peut-être prendre sa décision. Mais, dans le contexte, mais voilà, changement de conscience à l'occasion, il a changé complètement les choses. Parce que les chefs, on ne les reconnaît pas dans la Constitution. Ils ont dit la Boma qui, comme c'est qui est chef, pour la sujet, pour l'esclave, force économique administration, mais la chefferie, ils ont sous la valeur. Et ça, le rôle à Siko, il y a du pouvoir, les lots, pouvoir, comme il faut singer Mindele. Oh, Mindele, ça va pas, ça va pas, Yango, mais Bazo, il va te Mindele, ça va pas avant. Ça va pas, Yango. Vous avez chef coutumier, le rôle à Moussali à politique. Chef coutumier à Moussali à politique. Azali gardien et à tradition. Gardien à tradition, puis gardien à Mabélé. Parce que dans mon kilio, l'État, pour l'État, il faut poser trois éléments. Poser un Mabélé, donc Mabélé, on appelle ça le territoire. Poser un bateau, on a le territoire Rango. Poser un bateau, on va diriger.